mokolo oyo tozali kokundula koya na molimo santu. Molimo mosantu. Kasi ya mbula oyo molimo mosantu akokuta biso na contexte nini? C'est ça le problème. Molimo mosantu aye kokuta biso na mbula oyo na lolenge nini? Tozali komona lelo tozalaka ntango tozala dimanche ya molimo biyenga mosusu totondi kasi lelo tozali boni na kati na mokata. Il y a un problème. Problème ezali. Alléluia. Problème ezali. Mokili mobimba bato bazali kotambola lisusu te. Mokili mobimba bato bazali kosangana lisusu te. Toyoki te moke liko bato bazali kofungola moke na France ipai na ipai. Kuna tobenga ni komona toma bibiso tobali kotambola moke. Kasi ipai mingi na kati ya mokili bato bazali kotambola. Mpona nini? Obanga pamba te maladi ezali. Balobi na biso kopesa motongo te. Esengeli na biso komisipa. Esengeli na biso kovanda na distance ya ba 1 mètre po nini tozali kopanga. Voilà le contexte kotelamo lelo. Na contexte oyo tozali kozwa molimo mosantu na contexte ya coronavirus. Babi COVID-19 ezali kosala na kati na mokili. Bongo biso pe bandimi oyo tozali awa tozali lolenge wana tozali kopanga. Balobi na biso na mateya toli kotanga totangi batangi misato. Kasi oyo motuya tukotanga mingi na mokanda na oyo ya misala na bantoma omona lolenge nini molimo mosantu eyai. Molimo mosantu ekoya na contexte lokola tozali lelo na kati na kobanga na bali ya bayemboli. Kasi liboso oyo nyonso tozonga moke nsima makambo elekaki lomingo eleki. Elaki lomingo ya muta. Yesu akomata na likolo akozonga epai na tata. Azali kozonga tuti kotanga yana mokanda na Yohana na sango malamu na Yohana. Bango bakangami na kati na ndako bazali kobanga bayuda. Kasi Yesu oyo asekui azali kobimela bango na kati na ndako abimeli bango. Abimeli bango eloko ya liboso ya bango nini? Boboto ezala na bino kimia kolongola bango kobanga. Boboto ezala na bino likamwa liboso ya boboto. Bongo na kati na boboto wana bango batoni na esengo alobi ezali ngai kobanga te. Preuve otala esika babeta ngai basete otala kopanzi na ngai. Me oyo ya motuya na esika wana soki otanga place wana likambo moko esimbaki ngai makasi. Ye alobi na bango ngai nazali kokende. Kasi motuna na bango po ti ntango oyo bayekoli bazali koyeba te mission na bango. Baumeli na Yesu mbula misaka. Kasi basosoli te. Basosoli te. Bango bamwete Yesu aye mpona kolongola bango na bowumbu ya Roma. Bango elinga mikaka wana. Aya kolongola Roma bazali kodomine bango na tango wana. Bango bite lokola basia aye akolongola kasi nazali kokende amikuni. Mais yo kokende mission oyo okufi oseki
mission na bino bokoyeba ya bokoyeba mission na bino bovanda na we awa okende pai te na kotindela bino na kokende mpo na kotindela bino oyo awala kososolisa bino maele kosala oyo kososolisa bino nini bokosala ngai kofe na kotindela bino molimo santu. Voilà la promesse. Bango basiki kokunga bakanga mina bandako bandi kopeta likobanga na bino kimi za bino ngai na kei na koyebina bino molimo santu wana ye akei tokomona yango na mokanda na misala na bantoma na chapitre 1er kuna tokomona lolenge nini azali kokawana na bango mpe lolenge nini banjeli bakobima oba bino mofutile bino ozali kotaka likolo yesu omoli olongi akei bokomona mpe lolenge yango ya lolenge ozali komona akei ndenge ya kozonga promesse et toujours la promesse. Ce que tu as dit théologie où il y a Pentecôte, il y a ma rebelle. Il s'est dit dans ma rebelle, si vous avez tout là, moko, tu vois tant au molai. Mais pour la mission de l'eau, tu vas dire que dans le contexte où tu vas dire que Pentecôte et l'eau. Mission de l'eau, tu vas dire que la baïe. Misala ikufi bana wali kutanga lisusu te tokanga bila bandako toyebite lobi likambo nini ekoyela biso toyebite tozalika na kati na kobanga lokola bayekoli bazali kobanga bakonzi ya bayuda bakabali na bandako biso pelemo. Dans ce contexte là nous sommes biso nous dans le contexte wana ya kobanga kasi Yesu apesi biso etakabi na kei na kotindela bino molimo santo. Wana contexte. Soki tokosala mabamba na maloba oyo ya koya na molimo santo. Soki tokotala yango kotanga na molambo ya mozindo tokomona nini awa ekomi na mokolo wana ye alakaki bango akei 10 jours après bango balinga na kati na kobanda ngo tozali na bantu bango bokende na kopesa ete kofanda kaka bakozela mpe bazali na kati na ndako bon place babandaki 10 jours après okende na ye esika babandi molimo eye promese ekokisana baversion ya mibungi kasi bala biso te na mokolo wana otoya ke Pentecôte ezali fete ya bayuda fete bazali kosala yango na bambula ezali coïncidence na mokolo wana bayuda bazali kosala fete na bango basalaka ya kozongisa nzambe batondi mpona bamomona bango bali kolona bilona na bango bazali mokolo bapesaka nzambe merci mpona bilona na bango bongo na mokolo wana bayaka bayuda bayaka kopesa nzambe merci na Jerusalem bayuda oyo bakende mikili mosusu bakoyaka mpona fete wana lokola tomonaka bamusulman bakendaka na Meke bango mpe so bazali bakoya na Jerusalem balobi te bayuda wana pile na bamboka batangi mboka wana ebela toyoki yango bapamfili baesika na bisika bango nyonso baye na Jerusalem na mokolo wana mpona fete na bango oyo basala e kaka na circonstance wana molimo mosantu mosala nini akokita epai na bayembi kaka circonstance wana na mokolo wana bato bayaka mpona fete na bango ya bayuda oyo basalaka o fete Pentecôte yango omesa babiki fete ya semaine ya balobela na ntango wana bongo mokolo wana molimo mosantu ekiti bayoki mopepe ndenge makomi elobi mopepe makasi le vent souffle ya nzambe eningai
soki ozonga kutani kozona na makaza ya wana bite yeso na bango na kupesi bino ngai pela ndio bakataki ngai yelobi kuna la mission ye bango pe bakende kozala sa mala kasi balaki na makoki wana te esengeli ko bale yango muri mosala tani ni aya akisa bango kuya ko bazali ko ba ayi ti ba ko bima esi ba ko yo ba bango bazali ko ba Meria ni ko banga te na kupinga no mulimo musa oya wala ko wala bino ko banga wana oya ko bisi makasi pote ko sa kwa sa mala pe mo ko wala ko ki mulimo sa dini ekiti bali ta mulimo sa ekiti bazui nguya bazui makasi bai ba bomba man basani ni bapimi babandi kotatola monene na nzambe babandi kotatola makambo na nzambe bazali kotatola monene ya nzambe bazali kokumisa nzambe kasi oyo ezali ya motuya bazali kokumisa nzambe bazali koloba kasi bato bazali koyoka oyo bazali wana ndenge bayeko bazali kotatola monene na nzambe moto na moto abi azali koyoka ye na lolaka na ye ya mboka oyo ena bajufu oyo bandimeli kolo bandimela nzambe bayaki bandimeli kolo te bandimela nzambe oyo bayaki na Jerusalem mpona kozongisa matombi na bato mosusu oyo bandimela nzambe bazalaki wana moto na moto babi azali koyoka na monoko na ye ya mboka na lokota na ye ya mboka eseki ya mode bakisi ntango batali bamboka mosusu wana tali bamboka nyonso wana po wana bayetoyeli bayuda oyo kasi babaki na baoyo bakutaki na mokili ya baala babakisi yango bango mpe bazali koyoka na monoko na bango tala makambo esi monene ekosalama na mokolo wana tokotanga na se kuna po elekaki na sika bato ntango bazali koyoka toyebi ndenge mokili alakaka awa makambo azali koleka so totali na bareseau sociaux moto na moto akola ndenge na ye oyo akola te kuna ezalaki boye mosu kuna alobi na ndenge na ye bango mpe ainyona bamosu babi o bato balambo ya babali koseka me yo koseka nini oza koyoka moto akoloba na monoko na oyo ya mboka mozali koalangwe bange bongo Petero toyebi Petero ya tele azwi maloba mpona koyebisa na bato bayesoka bango balangwa te balangwe te mpona koprécise apesi bango na ero bazali abi toyei na ngonga na 9h misato ya tongo yali na 9h atwali kuti na tongo bato balanga basaka balanga aona lelene na pokwa na tongo tolamba nini oyo ozali komona ezali makambo sitasa abandi kopesa bango histoire ndenge nene yesu abandi koteya bango azwi makasi moto azali na kati ya kobanga nini azwi makasi ya koteya molimo mosantu aye kolongola bango kobanga aye kopesa bango makasi kasi oyo ezali na motuya awa kotala apesa bango bakaka te bato babombamaki baki na koloba te bazali kobanga bazalaki so na yibia te bazwi makasi kobanda wana babi lingobe eza nini ebandi mpo ntango batobi na bango etuti mitema na bango batui tosala nini na makambo nyonso oyo elobi na biso mpo ayeso bino bobomaki mwana na nzambe ye ndali masiya bobomaki na ekulusu esali bango pasi batuni tosala nini yabi bango bokongola mitema bobatisa
kobanda wana pe ngombe sali ni ngombe bandi kobanda na ngomba wana ibandi wana na Pentecote bongo tokotala molimo na kati ya matemo molimo ekiti oyo na mutu ya wana babandi bongo ya nini ya sika le commencement de l'église. Si vous regardez comme le molimo, vous voyez le molimo. Même là, il va dire, quand on dit à Basali Mokili, il va dire, molimo il y a tout commence avec l'esprit. À molimo. Na eba il y a molimo il y a avant de Basali, makamususu ya ni kamususu ya badani ni faut molimo santo sani ni abanda azabaya asala. Molimo santo ya ye wana bakubanda malamu. Ndenge moko na ibande ya mukili molimo ya kabisa. Umusala mukili ebandi. Bilo kutali kwa nzamba sali ebandi na molimo ya nzamba ya liposo. Awa ndenge moko Yesu Masia ya mote ya banda musala yetu ni jaki molimo. Toujours molimo ekiti, molimo mosanto na Jourdain azui baptême na lui ni molimo sansani ni ekiti po epesa ye makasi ya usama. Soto bien na mukanda ya Ezekiel ba milimo mikuwa ekauki nini yaki mopepe po molimo sani ni ekoti ale mikuwa sani ni esibomo babandi mwesi lolenge mungu awa bayekoli oyo basiba kuzu balimi bayasu makasi te po bana musala nini molimo ekoya nyonso ezali molimo mosango esengeli ezala ata koyoko bana mosala ya nzambe po bana yango malamu molimo mosango yango tomona kati ntango tozali kopamba tozali ordonne basali ya nzambe kobeka nini molimo mosango mpona kopesa makasi ya bana mosala soki molimo alite eloko moko ekosalema te. Il faut d'abord l'Esprit Saint aya tokobenga ye ntango nyonso bango batonzi na molimo so totali mpo bajamtali babili afulani bango na bo molimo apesa bango avant goût ozwa nano afuli bango babili afuli bango molimo abake mais eye kotolisama oyo eye kobalisama lisusu ya oyo ya makasi na mokolo ya nini ya oyo kobanda ya kosala kobanda ya libomba na mokolo wana ezali molimo mosango akiti apesi bango makasi babandi koloba minoko mosusu awa soki totali malamu koloba na monoko mosusu epesi biso likambo mosusu ya monene totala malamu soki tozonga na Ancien Testament promese oyo ya molimo santo epesami deja na mokanda na Joel 3 babili na mikolo ezali koya na kotinda na kosoba nini molimo oyo ekulobamaki na ntango naka ezali kosala nini kokokisa na mokolo wana na kotindela bino molimo bana na bino bakosala bazali kotatola na molimo mosango bongo ya makasi toyeba te eloko moko te kosala soki molimo mosango azali te so azali te eloko kosala nyonso tokosala molimo mosango azala yango lingomba na nzela na molimo mosango ye aliki apesi yango makasi bazali kokaba monene ya nzambe babandi kokoma sango epuis molimo mosango azali koya na baton ya ndenge na ndenge akopesa biso makasi mpe makabo neyoka yango makabo ya lolenge na lolenge ebele totali na mokanda ya bakole ya mibale ya bakole babite akopesa na chaque moto
likabo moko. Pona nini nyonso wana po ete malobana bisa nini etato onene azabe sala po na kuannoncer la bonne nouvelle. Baton bapesi na moto na moto. Baton wana ezali pote tosalela yango. Mingi tozali kozwa baton, molimo azali kopesa biso baton kasi tozali kosala yango te. Mais awa tozali komona molimo mosantu azali kopesa makambo wana pote misala na esala. Misala ya nkolo esalema. Balobi biloko ya ndenge na ndenge. Soki tozali na Ancien Testament, mokolo, soki tozali na Babel, na tour de Babel, po nzambe akumisa basali nini? Akaboli lino. Moto na moto ayo mokolo ye, aza koyeba basali nini, bakozala moto na moto basali nini, bakei bapatani. Na tour de Babel, minoko ezali mpona kopata bato. Mais lelo minoko bazali koyoka moto na moto mpona kosala nini na kosalisa bato na nzela na Kristo. Donc lelo c'est l'anti-Babel. Babel minoko epanzi bato, mais lelo minoko bazali koyoka po ete basala nini lingomba na nkolo bazali basala nini bazongi na kati na bomoko. Tantina l'importance nzambe azali monene akusala makambo na lelo ayebi apanzi bato na malobi na minoko ebele lelo na mokolo na Pentecote azongisi bango mpe na bomoko na kati na minoko ebele bazali kotatola monene na nzambe. C'est-à-dire l'évangile lelo ezali kokende na bikolo nyonso na bipai nyonso babi kokende na minoko nyonso po ete maloba na ngai te ebandi kaka wana na minoko nyonso bayoki na minoko nyonso liloba na nzambe mateya na nzambe. Tala ya motu ya mwana mokolo na lelo mokolo na Pentecote bazali na kati ya kobanga biso ezali na kati ya kobanga kasi molimo aye mpona koloba na kobanga. Na contexte ya lelo ya biso mpe na coronavirus na biso tozali kobanga. Moto na moto azali komituna na kosala nini, lobi kozala ndenge nini. Kasi molimo oyo aye mpona koloba biso kobanga wana toyeba te ye azali nkolo azali akosunga biso nyonso ekosala nini ekoleka tozwa makasi tolema te mpona kotatola ndenge ya nzambe. Bango bazwi molimo bazali kotatola mingi lelo babimisi kobusi kondima baite nzambe kasi biso lelo ezali mpona biso koyebisa te molimo oyo ya nzambe epesa biso makasi tobosana te nzambe azali. Nyonso ezali kosalama ezali biloko ekoleka po yali mokomosu totali na balozekana mikanda totali ya wanda banzambe le 20 moto akoza message obima te molili ekozala boye na boye obomba biloko mais esalamaki te. Nzambe azali na contrôle ya makambo nyonso ata oyo elonga kondima na biso te ekisa kondima na biso te ezali makambo ezali koleka. Yango na molimo mosantu lelo aye mpona kobetino makasi obini esengeli oyeba nzambe azali ifo kotatola monene na ye koloba te nzambe atiki biso aza te nzambe azali totatola makambo na ye na bisika nyonso toyeba nzembo kotatola makambo na bisika nyonso monene na bisika nyonso okobima awa okutela molimo te nzambe azali. Molimo na nzambe elobisa yo te nzambe azali. Molimo oyo nzambe ekiti na ezali bana yo lelo etozolisa yo te ye azali nzambe akotika lobele kaka nzambe. Tobungisa elikya na biso te ntina na biso lelo yango wana ntina na biso yango wana lelo
nzaba sunga biso na nzela na molimo sango na ye lelo oyo atindeli biso lelo apesa biso makasi ya kokolisa mondima na biso epai na ye apesa biso makasi ya kotatola monene na ye bipai na bipai ntina na biso ya mwana soki yo na dongo oyo nzaba apesi yo ya kosala likambo moko na kati na ekolo na kati na misanga na ye soki osali yango te oyisa molimo sango pasi okoyisa molimo sango soni oyisa molimo pasi esengeli molimo oyo likambo oyo apesi yo emonana kati na misala makambo eli nyonso ezali bongo te makambo eli ebele moto na moto na likambo na ye yo babiso ya koteya ya koprofetize ya kobikisa bato maladi bisa bato na maladi ya kokaba tala bolamu ozaba lipesa biso nyonso wana mpona nini po ete lingomba na ye ezala kati na bomoko ya nzambe na bolimo akotika biso te kasi alingi mpe te na nguya ba biso na bolamu apesi biso na likambo oyo apesi biso totalisa bolimo epai ya basusu ntina ya molimo mosamba nakanisi moke oyo tolingo na lelo yango wana tika te nzambe asunga biso na nzela ya molimo sango oyo akiteli biso toyeba kotatola monene na ye tozala batatoli ya sango malamu tomema sango malamu bipai nyonso maladi oyo ya virus ebatisa biso te toyali kobondela mingi te nzambe asala te ya likolo oyo yali koya makambo oyo bazali bakanga biso ata nzambe asala lisusu te elongwa biso tozongisa makasi na biso molimo sango apesa biso makasi wana tika te nzambe apambola biso nyonso tobondela kolo merci tozokisi batonde epai na yo mpona liloba na yo ya kolekisa biso na nzela molimo na liloba na yo ete molimo santo asunga biso molimo santo biso seigneur de gloire apesa biso makasi ya kokolisa kondima na biso epai na yo badon apesi biso seigneur de gloire mpe bakosalela yango mpona bolamu na lingomba na yo mpona bolamu ya ekolo na biso mpe mpona bolamu ya mabota na biso merci mpona liloba osi ekopesa biso tozala bayoki ya pamba te kasi totia yango na misala na kombo na yesu kristo amen. Amen. Zambi
atio akamati zoto kana msango ongo ndo Maria akomi moto amama pele kuzi ya so ele kwa apostle ya ayoka kombe ya kulabi asex kabisa lokola ya tomami mikanda akutio likolo abanyo kwa ya tata akoya susu na kemo kosanti sabaye na bomo ibeba ibabiri beko kozia yero ya sukabe na ya bimo musatu mukozi mobesi babomo moya kutina tata ya mwana mwana tata ya mwana akuma na ya kusama oya ya profeta na ya bie ya yoko esanto kubanika eutina batoma na ndiba kisisemoko oya kujibisia masumu na kuzila sekwa ya bawe pepo ya mkimukuya. Amen. Amen. Tufandi poto kasango ya Igomba. Bote la biso Igomba na vraiment ya bibino na tongo na lero dimanche munene dimanche ya Pentecote boye bolamu tolobi nzambe apambola bino vraiment pe to sepeli mingi na présence ya papa na biso archevêque papa na biso honoraire ndenge a participer vraiment na biso na papa na biso Liever pe na ba mususu nzambe apambola bino surtout si papa na biso pe excellence o amoni nombre na bato mokete me amoni monene na nzambe nde bakatipe na biso donc ezali esengo bapapa kosanga na biso totombeli bavrema boye bolamu nzambe yabamola bango ebi peut-être bakozala na malonga merci communiqué na biso ezali que lobi samedi ozalaki na réunion ya archidiakone ya Kin Este esalemaki na bibwa na vénérable archidiacre na biso Kilola Amis tokende kuna participation ya basali presque na biso nyonso bazalaki représente kuna y compris archidiacre na Kine Ouest papa Emmanuel Mundaya tozalaki mpe na ye kuna lobi réunion elekaki très bien mutu na réunion soit teme na biso ya réunion ya lobi ezalaki la responsabilité, le respect de l'hierarchie et la transparence ya mosala ya kolo na kati na Ligomba na ye mosali ayeba mosala na ye pe mokristo ayeba mosala na ye pe biso lokola Ligomba toyeba hiérarchie na biso c'est-à-dire pasteur ayebi mosala na ye na pasteur na kotinda na port na ngai wapi e mosali akoki kotosa bakozi na ye ndenge moko mpe bakristo toyeba mpe responsabilité na biso lokola bakristo mpo na Ligomba na Nzambe tozali na tate me wana ezali tokofanda mokolo moko tokofanda tokoyebisa bino badetail nini elekaki kuna mpe basengi na biso mikolo nyonso suka sanza nyonso ntango bakonfinement oyo ekosila toyeba na kopesa rapport na biso na archidiakone ekopesa rapport na diocèse rapport na biso surtout rapport financier rapport ya nune ya bakristo toza combien rapport ya mbongo eza combien transparence ezala na kati ya baparoise na biso oyo ezalaki ya motuya oyo toyokaki kuna merci na mabondeli na bino merci aussi na participation ya basali na biso nyonso oyo bamonanaki kuna Nzambe apambola bino programme na biso ya semaine ezali kokota c'est-à-dire lobi lundi toza na intercession na biso ezobanda na 10h jusqu'à 12h tosala mabondeli na kati na esika soko ye na 10h ya 12h okukuta mabondeli na kati na esika oyo boya toya so itoleki nombre ya fete tomatata likolo toke kobondela likolo ikozala esengo makasi
Bongo vendredi ezali mokolo oyo basali eloko na mondimi oyo koki koparticipe na basali mpo tobondela eloko ezalaka mabondeli moko personnel tolalaka na mabele paster azolala na mabele mokristo oza na problème yaka kolala na mabele yaka koluka elongi na nzambe soki mpe te salata testo na telefone tindela basali babondela mpo na yo soki oza na difficulté na ndako tindela basali message babondela mpo na yo na kati na esika oyo soki oza makolo makasi yaka na kati na esika oyo yaka koyebisa rekete na yo papa tolalela mokuse mpenza mponza asala na kati na yo. Bongo dimanche ezali mokolo ya nzambe tozosangana tukime so tozali mibale misatu lokola lelo tosanganaka tozobanda na 10 heures mpona nini tozobanda na 10 heures mpo tozozila ntango so atama mondimi moko mibale soki bamonani tobanda ere mosusu peut-être basali pamba toki kobanda bongo te nde tozali kobanda mais soki tomoni bino boye na ntango tokobanda ta na 9h30 lokola momesana ezala premier service ezala deuxième service tozali kosangana esika moko. Bongo lelo mama na biso révérende Gertrude aza te akei epai ya honorable Banesima kuna akei kokotisa mpe mese ya ina kuna toza kotambola na cadre du évangélisation yebisa na bakristo ete tolemba te totelema toujours na nzela na losamba meme soki tozali kosangana awa te parceke balobi nombre eleka feti te likambo te kasi ezala occasion te ya biso kolemba mpona kotika na bandako meme soki otikali na ndako yeba na kobotela nzambe yango wana honorable Banesima andimaki ete dimanche boye mosali moko akende kuna kokende kokotisa losambo lokola nganga nzambe même chose epai ya honorable Mambo soki tosisi ya je pense tokoleka wana mpona kopesa cette communion ya honorable Mambo mpe epai ya monseigneur Molanga tokopesa mpe cette communion kuna. Merci nzambe apambola biso. Amen. Nakotikela papa na biso excellence papa lobi aza na maloba te peut-être papa sa grâce achevée honorée soki azata na porte opesa lingomba tokosepela papa pesa ta porte na lingomba mpo elekimwa mikolo. Merci papa. Merci tometeli mpona biso maboko. Yango tomoni lelo na kati na esika te mais toza na bango esika moko soki lobi bomoni pasteur mosusu te seke tozosala kaka. Amen. Nzambe apambola biso. Tokomi na ntango malamu ya bakuteli ya lingomba papa na biso étudiant salela biso losambo na mokuse vraiment na mokuse papa. Kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo, nesiko yo ya solo. Kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo, nesiko ya solo.
kutatola molimo na nzambe po ete alobaki na biso tolongwa na ye te na Yerusalemi kino molimo mosantu ekokitela biso na yango kende kozwa kati ya kutatola ngo ya molimo mosantu bakosi manifeste kati na esika oyo loba na nzambe akitisa molimo na ye kati na ntango oyo apesa biso makasi apesa biso kimia apesa biso bokonzi ya kobimisa nguya nyonso ape ekosi kati na ntango na komona kutatola mosantu na nzambe ya kutata Oui, donc il y a des choses qui sont dans Nzambe ko talobi na biso na liki ete akopesa biso nguya ya kotambola likolo ya baserpent likolo ya bobola likolo ya maladi na ntango oloba na Nzambe atondisa yo na nguya na ye ya kopamela bokonzi nyonso ya mabe bia nyonso ya mabe oyo ekoti kati na esika oyo oyo ekoti kati na libota na yo oyo ekoti kati na mosala na yo loba na Nzambe atondisa yo na nguya tokende kopamela yango mpe tobengana yango akende mosika na kombo na soki kosenga nguya na ye ya kotata lobaki na biso ete Seigneur okopesa biso nguya ya kotambola likolo ya nyoka likolo ya koto mpe bokonzi nyonso oyo etatolaka kombo na yo te mpe tozwa makasi ya komarshe sur nos ennemis sur nos adversaires na yango Seigneur na ye kotatola nguya na yo Seigneur kati na esika oyo mpe nake kozwa bokonzi ya kobengana ya kopamela nguya nyonso ya mabe oyo ekoti kati na bomoi na ngai oyo ekoti kati na libota na ngai oyo ekoti kati na esika oyo nake koneutralize yango par le nom puissant de Jésus tika ete pouvoir na yo epesami na biso pouvoir na yo Seigneur ezalaka kati na biso bokote ya mabe ekotelemela kasi biso tozala bakonzi kati na yango nyonso ya mabe ekotelemela biso misala nyonso ya mabe ekotelemela biso kolo tozuya ya konia yango na se ya matame na makolo na biso mpe topameli yango tobwaki yango mosika na kombo na Yesu. Oui, kende lisusu kotika babeli na loboko na Nzambe po ete alobi moko te akeba na bazolukelaka ye nango kende kotika oyo nyonso ebi na kombo epa na Nzambe mpe kende kotatola délivrance na ye esopa na kati na bomoi na yo mpe kati na libota na yo na kombo na Yesu toke kobondela yawe tata lisusu liboso na po ete alobi na biso tobondela mpona baoyo balimi tobondela mpona bao baza na bapasi tobondela mpona bao baza na mitumisi na yango yawe na bao nyonso baza na badifikulte oyo nyonso baza na malade Seigneur nake kotika bango na lopita mosantu na po tolobi na biso te moko te aka mpe azonga lokeleyaki ye na yango naye kotika babeli nyonso na loboko na yo bato na mpasi nyonso bazwa délivrance ya solo te epai na yo oyo ya mitumisi nyonso nkolo tika ete secours na yo ebakomona na po tolobi na biso le secours de l'homme n'est que vanité mais avec toi nous verrons des espoirs. C'est pourquoi Père nake kotika babeli nyonso na loboko na yo bato na mpasi na minyoko nyonso kolo na semboli bango epai na yo kende kopesa kimia kende kodelivre Seigneur moko na moko aye na bakaketi na ye epai na yo kolotika ete kimia na yo epesamela moko na moko aye kati na esika oyo moko na moko
kwa ina wapasi pe mioko na liboso na Seigneur kende kopesa ilonga pe kimia. Kende tusutika Anglikana kwa na Nzambe. Kende kotika diocese de Kinshasa na kwa na Nzambe, tika paroisse na kwa na Nzambe, lobana Nzambe atia unité na ye ko bana likolo kino na bana. Pasali na yo swatia unité, lobana ye aiba ko pambola lingomba oyo ezala beni pona lobi na komona eskoke ko kabali ngoma na kwa Nzambe. Ya tata Yesu ko kabali ngoma oyo na loboko na yo. Ko bana na ayirashi ya likolo kino ko kitana se. To se unité na yo Kojimote akola na yakobenda na yeba kokingira kati na lingomba oyo kasi toseki imite na yokoto na bisote yozali ini na nzela ya Yesu Kristo mosambe moko na yakolo na seki imite wana kati na lingomba oyo na basali ukonje akola na yakobenda na yakofina na Seigneur ezala mi essence kasi imite yo eyingira kati na lingomba oyo imite na yo Seigneur biso weekend sukotika libutana na loboko na Nzambe lobana Nzambe pambola libutana yo abatila yango devant cette pandémie devant cette période nous sommes en train de traverser lobana Nzambe ete abatila libutana yo pe abomba on sema makoka ye lobana ye apambola tisu journée oyo ezala journée ya bénédiction na komona sukobe ya utata toki sukomika baliso na yo kote lobi na biso ete soki yo batelite babateli bakosala lobele kosala pamba na mukulu na ikusenga simu na yo na ikusenga kuma mwana solo tipa na yo bomba biso comme la prière de l'air bomba biso kula sosa mongo de to kama mongo de kumela biso kasi nyonso kosala Seigneur tika biso bomba biso Seigneur oti to ba biso na yo tika te journée au Seigneur et ça la journée à bénédiction et ça la journée à protection et ça la journée à bénédiction. Amen. Tolanda oyo nyonso ekoyela biso boboto pe oyo ekotia biso moko pe kotikala na bokangani ya boboto. Boboto ya mokonzi kozala na bino mikolo nyonso. Lokola toza na periode oyo moya kopesa na moto te ata moninga na pembeni aloba pesa kaita bakatama liboko boye moninga na pembeni. Merci yango na moto na biso. Amen. Amen. Voilà, donc on a fait ça dans la mission offrande. Offrande. Toka mbele Nzambe na biso mosolo na ye moko. Tokosungama na kolo Yesu, soki na yete na limosusu. Tokosungama na kolo Yesu, soki na yete na limosusu. Oh, tokosungama na kolo Yesu, soki na yete
papa toremercie yo na pema ya ofele oyo sikotikela biso papa ezali mosala oyo bana na basalaki na kati na mikolo oyo yango wana baye koponzela yo konzela bikamwa esala misala kati na yonga na yo likana kobambola loboko ekotaki na kati na oyo pambola na oyo bakoki te mokonzi na bikamwa ete na mikolo ezali koya bakoya kobonzela yo zwa lokumu po ete ozali papa na kombo na Yesu amen. Listen. Yahweh, Joa micro. Na page 53, numéro 26. Mokonzi azala bino, botoba mitema ya bino, totondo mokonzi Nzambe ya biso, solo ebongisi bongo wana mosala ya biso mpe esengo ya biso omikolo nyonso mpe obisika nyonso tokotondo yo motondi na kutata mosantu mokonzi ya likolo Nzambe ya bokasi nyonso mpe ya seko kati ya Yesu Kristo mwana ya Yose moko mokonzi ya biso yende loba yo ya omo okilaki loko nyonso na ye kutu ebandeli mpe okeli biso olingise ya yo oya ye obikisi biso na boongo ya masumu opesi ye obotama moto kokufa kwebusu mpe kosekwa lisusu mpona biso oya ye osali biso tokoma bato ya yo mei mpe otongoli ye moloboko ya yo ya mobali mo likolo mpe otindeli biso molimo mosantu mpe ya bongo mpe sikawa tokotondo ya botondi pamba te na molimo mosantu se moko tokama kati na bosolo ya nyonso mpe tozwa nguya ya kosakola sango malamu ya yo obikolo mpe kosalela yo lokola bakanga Nzambe ya mokonzi ya yo yango wana eloko anjelu mpe baanje makumu mpe na lisanga miso ya likolo tokosakola mpe tokokumisa komo mosantu na yo tokokembisa seko tokoyemba mosantu 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 Nzambe akuya na bokasi likolo na se bitondi na
tombe kwa mwaye dimana nguya mulimo santu mayo makabo maye malipa bebino mazala kwa bisondo to yaye be makila maye ubutu ya mkolona bakabaki akamazilipa atondi yogotoni pe apesi na bayekoli na ye alobi kama tani bolia ezali nzoto ya ngai yango nde kopesa makoya bino bosalaka boye oya kokanisa ngai. Esilisi bango kolia kamati penkeni atondi yogotondi pe apesi bayekoli na ye alobi bomele yango bino banso ezali makilama ngai mabonde bowasika ekosopana koya bino mpe koya bato banso koya kolimisi kwa masumu bosalaka koyebala yiso bokomela yango koya kokalisa ngai. Kristo akufi, Kristo asekwi, Kristo akoya misusu. Kopele bongo tata wa biso ya likolo tokosala boye koya kokalisi kwa ye na lipa oyo pekeni koyo tokosepela pe tokosakola likota likoki ya ye oyo esalisi mbala yo likelawe ekulusu pe isekwa ye obawa pe buti kwa ye olikolo pe tokosela boye mosusu ya ye wakembo oyo bakati ya ye likoza ya biso ya kotondi pe bokomisi pe lokola tolakisa pe lokola tokolela pe komela makambo mayema santu omiso ya bokonzi kwa yo wa nzambe oimisa biso obolingo wa yo pe osangisa biso nzoto ya mwana wa yo Yesu Kristo mokonzi wa biso na ye pe okati ya ye pe po ya ye na nguya ya molimo mosantu elongo na bayebanso batelemi oboso wa yo onse mpe o likolo tokofukamela yo tata wa bokasi bonso na nzembo ya botondi baseko
Amen. Bandeko bapesi tokomi na sunga ya losambo na biso ya kote tozwa lipamboli ya suka twali kotonga baye bazali awa na bandeko na biso bazali awa tobali kolanda biso eyenga elamu ya Pentecote. Tikate Nzambe apambola moko na moko atinda Molimo Santu esika biso bozali kolanda biso po ete kondima na biso ekita te na ntango oyo ya kodola biso oyo tokangani na bandako tokangani tozali kolwa ntango te ya kosaka na kati ya libomba ye mo Molimo Santu azala na bino bipai bozali asunga bino apesa bino makasi apambola bino. Amen. Tikate nyonso oyo eleka tozonga lisusu kosanga na elongo na kati na ndako ya Nzambe ya solo lisusu natombeli bino eyenga malamu ya Pentecote. Nzambe apambola bino. Molimo ya bosolo atamba bino bosolo nyonso apesa bino bolamu kosakola ete Yesu Kristo azali mokonzi mpe na kolakisa liloba ya misala ya Nzambe mpe lipamboli lya Nzambe akokasi bonso Tata mpe Mwana mpe Molimo Mosantu lizala na bino mpe likumela bino obileko biso seko. Mokonzi azala na bino losambo na biso esili tokende na boboto kosalela mokonzi Kombo ya Kristo. Amen. Nzembo ya suka mama kanisa wa mali verande la sisa sisi ya suka. Nzembo tracete na buku ya monene sakalambe moko ezali ya esengo oyo tobandi bombo ya biso na masi Ana bandini azotea.